Wewe, siku malela. Sinkwekwe, siku malela. Santa mia siota, santa nyu esta mista weana hana siya fina. Ima santa esta hana haina. Imi hana waina santa. Chaîne Oyo, il y a référence, chaîne Oyo et apportera éducation, connaissance. Je suis pas seul dans notre papa, notre icône, le président Massoumou. Moutou assis la raté, source intarissable. Donc il y a Zali Boulou, il y a Goma, donc Soro Bano Timo, la Rana Yo, Sorana Yo, il y a aussi la Rana été. Nasi Bomona déjà, vous comprenez qu'il est grand. Il y a des tous années dans le plateau, les lots pour me calper comme ça, banalise. Il y a ma église, église. Bonjour, président Massoum. Bonjour, Randikita, l'homme du jour. Nous avons fait monter dans la bande à travers le monde. Président Massoum, Maknakansi, aux hommes de pour Mokino, surtout, Jomorabe Nanga, film à la vie est belle, on a gommé ma baie. Nengo, au bois, côté que la papa Wemba Datiloana. N'habitez dans la vie est belle, parmi les scènes, Balobelagamigi, et ça scène, papa Wemba. Bon, ils ont bouillé, tout ça là qui, et puis, merci Mingi, et puis bon. Nzamba sala biso poto sepeli sala batu même ceux qui parfois pe batu ngo pe bazala reconnaissante mais ce ko lango okosala pe eloko mote yo moko zaka na motema ke loko na sala ils ont sepeli sa batu ils ont lendi sa batu et voilà. Merci président. Si j'ai n'abuse les autres pour toucher des points par rapport à si j'ai n'abuse du jour. Nous avons un prophète Moko Ézéchiel, nous avons une image un pasteur a une démonstration à cantine. Nous avons une illustration déjà une image à cantine à prière, esprit, l'argent appelle Jésus, est-ce que papa? Penza yo yebeli mamanza parce que yo bano sambela kala donc wana Ezekiel kuta bébé na botamité siko yo lelo ko mona ba pratique boye bino bokota ba kilte belé na yebi koza mwana ya mfumu kimbangu vraiment parce que tout mona ndenge o immortaliser na kosala film o congolais pensant na ngote ba pratique boye ezo salonini parce que yango te combien à jour. Bon ba pratique boye za mawa mingi mingi ezo utana poto yango na biso tolobelaka mingi contre aliénation mentale à Mutumwini. Mutumwini monaka makama mundele yango ndeza propre. O biso coutume c'est sale. Et ça la sorcellerie na kati. Biso ndenge to koli évidemment tozaki na catholique, protestante, kimbangisme na ba musulman. Et to évoluer ndenge wana calme bat bakende na bango ko sambela côté na bango et puis mais tant kaka mouvement de réveil et yesi koyo papa wana biso otanga na ina ezaki place stade de martyrs ezali ba panza ba bâtiment biso kanisa ko ba kotongola biso mususu mais rien wana déjà to bano mona ba pasteur wana bazuta koto libanda wana si ma ponka savubu ba ye papa biso jaki nango ko prêcher na ndenge ezalaka ke conception leur wana ezalaki nzambe aza papa papa na yo so senga ye okoumela mingi te et puis osala ba veiller mingi te à moins que père ango aza mutu moko tête en l'air ayokelaka ne bana kaka difficilement lo bana bazobondela papa semaine ba bondeli mais na l'air akala ezalaki to yebaki ke nzambe aza papa et que yo mwana soki osengi ye l'air mosusu okosenga te ye moko comprendre déjà que ozana idée moko ekosala eloko ya malamu boye amikoteli yo déjà amizwili avance
comme ça nzela nyonso ezofungama epuis makambo ezosimba mais ntango baeglise de réveil ye d'abord koloba omoni mpe so bapasteur nyonso nayebi te sur 10 pasteurs je crois mibale to misato bakozala na mongongo normal mingi ekomaka tellement que d'abord bayebaka kosala différence te na koganga na koloba makasi alekomi alors ozoloba ndenge wana nzambe oyo bozosala wana aza koma pere moko neti bapere o basulare o bakipaka bana bango te yango no bino bana ifo bofukama bosala banini tout ça or soki otalemi na vie normale mwana mpo osenga eloko na pere na yo tout ça o bana kofukamaka boye te soki ndenge nini tout ça mais na ndenge kaka eza neti omoni na congo central bana basi mpona kopesa mbote basalaka neti kamwa resort moko boye signe ya politesse yo mpe oyebi kaka bon opesi mbote boye mais eza te okomi wana batuni kende soki na ngomba soki wapi kuna okende kutena kati ya zamba soki nini alors ndenge wana mene ya koprie mutu na mutu aza na baorientation na ye po ndenge toloba bascience po mingi omonaka bato oyo baprechaka wana wawawa bayebi ke jésus akozonga na esika te po soki bayebaka ke jésus akozonga ndenge balobaka okala mingi te akoya lokola moyibi moko bopapa sinon bakosala baventure te mais bango baza convaincu ke nzambe jésus ce n'est pas maintenant alwana omona mutu na mutu azoloba kombo ya jésus mais ake aluki kamwa kote na ye boye côté na ye moko boye ale aye apresente yango na forme jésus mais soki olandeli jésus eza kosala ne ndenge wana te epuis bon eza nango mpe ndenge wana te mais le défaut c'est que nyonso kosala baagrimase na yo kosala basoki ndenge nini bamosusu baza indigné mais pourquoi ça mais on a toujours bamosusu baza wana en tout cas pasteur na biso makambo asalaki aza vraiment mwana nzambe aza vraiment ya nzambe omoni donc tout ce qui est négatif epai na biso ezokende tele kaka ngai nasemona bapasteur ebele soki banani basali ya nzambe ebele omona soki adéconne bapublie partout alors yo oza na esprit que scandale boye église epanzani ce n'est pas mais comment il peut faire des choses comme ça mais talaka dimanche oyo ekolanda église plein donc on fait le négatif mais yo soki oza moto logique neti biso tozaka bato logique moi il peut progresser eza te parce que fille ya sikoyo ekomi kaka ya bato oyo ya babutuzu bautu balokuta kofunda bato kofinga bato. Voilà un peu ce que je peux dire. Merci Président Massou, mon analyse dans Sali. On a ajouté car papa, les Ali Boé. Au moni, hier, je vais ma camion sur Bible, au total, tout le monde a kabay qui n'a pas la souka, tout le monde a bilimbo à souka. Dès Timothée chapitre 3, le bis, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, blasphémateurs. Alors, ma camion la souka. Mais la souka, on a le baki. Mais l'élo vraiment est comme il passe pour la commune, basale nzambe derrière l'argent. Parce que dans un pas mise mon pas imbanze mon akala. Bas Carlito je pense. Basa tout babwa qui soutani bakoti mon bongo pour bakumisa mbongo. Donc les lelo comme ko me comme mbongo. Basa tout babwa qui soutani bakoti mon bongo. Le koso ya mbongo. Et d'ailleurs, quand on est comme boyer, même tout le monde a au niveau d'artiste, de musicien, de théâtre, ce qui a un sculpteur, mais ce qu'on a ça fiche à Kanga, ça chrétien, Keba, chrétien, ce qu'on a Keba. Wana zo loba pas mais tala ba réaction za la nango ya ki chrétien pour tout ça te au mona ba to ba sala ka lo koso ya mbongo koleka vraiment ba lobela kama kamwa Jésus trop le koso mbongo so ba musicien le koso mbongo so ko ezati ya ko beta te o kutu muta mokili o expliquer bango ezande nini vraiment to na producteur te tout ça mais est-ce que ba to ba koki ko ya bon di bo cinéma bango contrat to yedi bango tout ça mais di ben so orchestre religieux ce qu'on peut simbon donc coriace en tout cas bon ce qui peut aller bon ailleurs au PC avance maintenant ce que celui-ci est comme bon frère maman nangaye azui Jésus atie sima atie pemeni wana mais atie sima donc c'est compliqué donc
makamongo ya ba religion comme pasteur a créé ni na ye idée na ye boye tout ça ndenge tolobi akeko luka biloko na ye kuna omoni edingwe alobela ngo mingi tout à fait bamusu bazokende beme pa edingwe ye moko ayebi kote nini aza kokende tout ça pour que bato wana baya na kinsweki mais lobi omona azosala azokwesa bato ngana tuni bato mais bino siko ntango bokweyaka wana ezalaka ndenge nini tika omonaka otelemi eloko moko nini kaka babambi oyo ebende moko botonga donc on esakaka nzambe oyo nazobamba bato bibende na motu mpo okweya tuso surtout bana basi bango kutu eloko yango kutu ezwi kaka moke kaka ebende yango ipare ezalaka moke deja sokweyaki na ye deja wana makambo yango wana nini yango so bokwei te donc priere ekosala omona kaka toligote dimanche ekoya bobandoligote lisusu boligote alobozoloba singa bo baligotelaka satan ezalaka singa ya kala eza nango makasi te so bokangi ye bino boke afungoli yango nani afungolaka ye nyonso wana soki oza mondimi kaka boye kaka okoki korefléchir te lelo tosalaki vraiment betami lelo dimanche yango alors maintenant il faut comme alors maintenant Dieu le tout puissant ye azo permettre na ye bana oya ye bazalaka na basituation wana c'est que cela veut dire wana baza bana oui soki ozosenga eloko epai ya nzambe epai ya tata na yo c'est simple olobi kaka ke papa naza na projet boyeboye omeka vraiment kolendisa ngai pour que na continue po projet yango eza un peu difficile mabaku bafuni na nzela mais nalingi te ke volonté na ngai ediminue mais wana bozosolola na père na yo aza invisible bozosolola calmement ozwi malete na yo yo wana obimi mais alors on se demande c'est compliqué. Bango va bien en combat parce que toyebi ba prière, Jésus-Christ nous a enseigné dans la Bible, à la prière il y a notre Père. À part prière à notre Père, alors dit ce qui montaza na problème à côté na chambre abonde la ngai na za papa na koyoka na kosala. Nana tina te muta sambela libanda pour na impressionner bato. Ce qui peut nous montrer qu'on a un problème, il y a pas zéro tout ça entre dans ta chambre. Ce que tu cites, prière à notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Oui, mais que déjà le système à prière, ils ont battu, mais oui, et ça demande mon bimba, moi, dans Senga, et pas papa naïe. Et vous aussi, là, calmement, politesse, tout ça, ma querer les atteintes. Et puis, mais c'est comme la formule comme combat spirituel. Combat spirituel, tantôt, pour lier à combien de jours, banini, makambo belé, yangona, omona kuna, bazana mibeko na bango religion. Parce que lingo zoabatu, Luka, bango kuna, bezarandene ni oui, bango kuna, balata gaba fula, allez, Luka et l'homme, allez, ok, maman. Il faut que là tu foulard parce que tu as la boule. Donc foulard, nini bon chapitre verset mo dans la Bible ngulu moko ngulu na asana ba vanti ba bonga milimo pana yale alors siko attention koliaka ngulu te ote ngulu wana na ngulu oyo kuna fakala baza kutu famille moko te na wo bozombo la ndako na bino tout ça ba yeba ni kutu bataku tout rien mais bateau bazui nini wana idée wana balobi que bon siko pour ça la différence quand même mona que surtout ça makasi alors ngulu wana lento tangi na histoire alors liango le soute non donc ba exagération sur exagération na makambo na biso ya religion doctrine yimutu na mutu azana ndenge na ye oyo ye alingia zuila pe batu donc on a pe tolobi champ eza munene basala balingi voilà. L'État a bisonioso. Bon, l'État a bisonioso, président Masumu. Vous voyez, au moins on a lobby que na kati ya makambo to na kati ya analyse oyo to so bois que la bino mo ba solution. Papa, olandi biso so za problème kota na chambre, tika ko gang. Combat ozoluka na satan, o ko bunda na été. Aza makasi na niveau mo impossible.
Donc ceux qui te rolongent dans nzela Yesu c'est pour Yesu ça longaye. Donc c'est pas biso ne to bunda mais kolo ezunda ko bundela biso bitumba oh ya ça longa ko rappeler Satan victoire na ye. Yanga bikota na chambre senga papa prière ya notre Père c'est très important. Ceux qui n'attendent ngoti na suko komona ke ezana loko ezangi kuna te. Et belé ceux qui va passer la prière na ba ko rater pour lelo na monde so ko lula ezama kasi ko lula. Mais alobi notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tu sais la volonté de Dieu c'est quoi? Pour nous c'est pas ça la volonté de Dieu. Donc tant qu'on est dans ça, il y a prière dans ça, il y a ventil au selo comme roté. C'est ici que tu comme kolobake, il faut tomber au fond la bino, tomber au pèse moi ba connaissance, moi président c'est très profond. Ça m'a marqué que aux autres ganga pour nani. Hein? Même quand tu as un bureau, tu sais que notre président, hein, mes respects, Bagana la bonne calme. D'abord, tant de bakota na ba veste. Donc royal la tenir ba fantilité. Mon veste propre, OK qu'on bendi peu moi loko na on banque ba mo transfert. Mais il y a bison nzambe, hein papa. Bon, vous avez raison. Donc ce qui te commis quand on a niveau on a comprendre ma camouflé en tout point de vue to ko bongote. Tala kaka mboka na biso tozana nyonso nzamba kabela biso ko kabela bisika nyonso tozali même auto place tozali awa place tozo tourner so tozu ba pareil na biso ko timola au lieu que ça la forage à mai mais to ko bimisa mabanga moko ko sala wana ndabo la yango bazo luka ko mitu ba na ko roya mitu ke bana ko sala soute donc on a tout mais mutu mwindu nous sommes aliénés moko et puis to lingaka kaka mindele basalela kabiso o pe mundele ko loba ezaka ka yango so mundele lobi en tout cas biso siko to moni mibali na mibali en tout cas il faut ko bala na ko tout ça bien basi na basi il faut ko bala na ça bien alors biso pe ko mona kaka ba ko landa tout ça ba nini alors que na ndenge bo mutu nzambe soki azalaka ke asalaka biloko moko ya par hasard alingaka banda yango déjà dès le début mais pourquoi amonte ndenge balobaka force négative na positive yango mibale mwasi na mobali mais siko biso moko ekomi mais loko leso te pa ba mindele po biso na culture na biso mais okoza kutu idée wana wapi d'abord mais kuna epai na bango liberté. Comme il est obligé, on a un gouvernement, il faut que ça, on sanctionner tout ça. Mais comme en tout cas, ce que j'ai dit, c'est que lobotika na bino biso et pas na biso. Président Mobutu, Zimbabwe, la Congo, même je crois même en Ouganda. Bon, le président des États-Unis, Zotia Mbambaka, tout ça, bon, ça va. Ngai pe na lina zala mobile na yo yaka. Beta ke mi colonion so. Mbala moko fuite alors c'est quoi yo. En tout cas, bandeko, omoni tokomi ko kene ko citer na émission na biso, ma présence au il y a des fois ça me fait mal parce que toi na Bible, to moni histoire ya Sodome et Gomorrhe. Noki mama moko azote azoloba ono nzamba pekisaki bango te omoni alobaki ndeke bino boye kosala ona viol boye kosala ona makasi papa ndeko na ngai tozo exemple banyama nanu tomona te mbwa mobali soka nukutika na sima kaka sentir kaka o mobali tri mais siko bizali ni wana tozona na pa nani yo muto oza que il faut la différence na nyama parce que différence mutu na nyama ezali nyama ye na makanisi ye musala na ye kobota azolia et puis ko se protéger mais si ko mutu babakisi biso na likolo wana sobota azolia tout ça ko se défendre mais ko sala nde analyse okoki ko poser acte nyama ye akindikini kaka bikendela mais mutu soko vandi bo ndenge nazokende boye mbula lokole beti babalaba le toni na mai donc inutile na ke ozosala banalize mais nyama ozosala wana te mais biso sikoto ozosala kutu nyama kutu mena komi koleka biso na biso na makanisi biso to komi na se ya nyama et ozomona pe na kile poto donc vraiment ok pe na par soki na commune omoni pe bala moko deux types wana bavandi siko moko aza na role ya mwasi moko mobali. Ah mais ça alors c'est alors bango maintenant bazowela
ko adopter bana siko bango bato mususu babotelaka bango ya kobota mais bobota oyo bino moko te voilà un peu pasi na motema namona image moko président na baba basala bachirurgie wana namona moko pena papa moko boye asengi na mbongo ne bakomisa mbwa na ndako na ye moko akoma mbwa do basali pena opération pena balongoli mutu batie mutu ya mbwa papa wana tala niveau nzambe mutu alukaka nini mutu na mokili oyo vraiment mutu aza mobali me ake kuna akona mwasi oaza mwasi akedi bolongolaka biloko nyonso ngai nalingi akoma na nga boye mais c'est quoi finalement d'abord oza na eloko kosala te okwa bolekisa balere kaka mpona makambo kaka bafutilité donc ndenge tolobaki tobandelaki bareligion bapasteur ya sérieux baza na bango mais baza ya kotanga mpo luyenge eza makasi yo kutu motu ozalaka no kaka ndenge simple okose comporte kutu bien koleka ozala kutu ata na scandale vraiment te na société place ovandi mais basali ya nzambe mosusu lokoso ya mbongo lokoso ya basi konvie baninga donc alingi donc ntango ozomona ye boye ntango donc azolinga kolakisa bino bandeko bino soki bozaki diba talanga ndenge nakomi tout ça et puis bon baformule ezalaka toujours pour que bato yango ozolakisaka yo maintenant tout ça formule moko ekozalaka nyonso oyo oza nango kozonga nango te meme ozalaki na projet nango ya makasi me lokola ozali awa pesango nano aliye ntango kozwa yango bakarte na ye soki azalaka na RDC talaka bapasteur mingi c'est comme bahomme politique mingi motu soki akomi kaka na pouvoir akomi kaka madame na bana na Canada na États-Unis ote kutu ekoma vraiment mingi teme na Canada ye siko atikali awa de temps en temps akendeke bapasteur mpe bakoma ndenge wana mwasi po mona pasteur vraiment mwasi afandaka awa na bana eza pasi bango nyonso tu na poto mais so ntango ozosala yango il faut kosala yango ya kobombana pour ne pas scandaliser baplace bambongo wana eutaka bandimi wana bamonaka pasi bazosala basacrifice pour que na semaine oyo vraiment il faut nakangisa mbongo nakokisa ata $20 akufi nzala aye kopesa yo mene yo ozosala baventure na yo nabo alors yango na mpe bamosusu bazalaka ntango bazomona otala bango mpe bazalaka bamoni na bachenete banini oyo vrai moto tout ça ale abanotalatala yo kaka yo beta kara kotala ye te sino akoenvoute yo omona lare na yo ozalaki nango ke kopesa ya système mpe envoûtement ekoma te système envoûtement mpe ekoma. Merci na bao nyonso bozwaki occasion kolanda biso c'est vraiment triste ya koyoka bamakambo oyo bana na nzambe bo perdre d'espoir te bo perdre likia te nzambe aza mpona biso vraiment makambo tolobi awa et namoni baimage ya makambo ebele bapasteur bali kosalisa bato te église primitive église oyo ya liboso ezalaki na baindigent ezalaki na bato ya pasi babola nzambe asepelaki nango te normalement na kati église babola bakoki kozala na kati église te nzambe aboyaki likambo wana c'est pourquoi na église primitive alobaki boteka bavilla boteka bamapango na bino boteka nyonso comme ça boya na mbongo wana afin ke bakabolela mutu nyonso na église église nekosala ngo lelo nzambe azala susu te nzambe akufa nzambe akenda bapesa bambongo wana Ananias na Safira bakufa nikola bavantira makambo wana quand mbongo komaki batuni papa olingi nini olingi Dubai zombongo Dubai kene yo lingi babi indigent azalaki te na église primitive mutu nyonso azalaki na moyen ya kosurvivre na niveau oyo azalaki nango mais biso église alelo pasteur yoka bamituka soki million bandimi babola moko na niveau moko non kokabela babola bandeko na ngai kokabela babola ezali lipamboli moko na yebite parce que longola kutu na masumu abike soki bozosala yango même na masumu suna ngo bosala yango mpona bino mais ebele ya bato namoni batéâtre nakomona aimons nous vivant tolinganaka ntango toza vivant je le dis souvent moto aza malade baosalisa ete soki akufi nde bayembango na bacercueil waze koapesaka biso mwa likanisi moko ya moke awa alobaka nini nake na feti baboyi koyamba ngai mpo bamoni ngai nalati bien te ntango nazongi na ndako nalati propre ale nalati bien nde bango balingelaki nalati baveste nde bakoti nga na feti nakomi na feti namoni kozwa biloko nando koti wana baposhe baye kosimba ngo nini makambo abi nalobi botika baposhe elia mpo nga moto bolingai te nakota bilamba nde moto ekota eza na valeur elia c'est triste
En tout cas, tu continues prochainement avec nouvel élément au Tokopé Sabino Lissous parce que beaucoup de monde a désormais avec Dio Oyo. Ah, soko fumamité, soko théamité, soko yokité, soko ndimité, c'est que vous avez un zambété. Tu continues prochainement.